Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyeso to ba bolinga maman Elia Nitu na pesi bino mbote. Ba ewe ma vipi moko wazima, est-ce que vous allez bien? Boni bino bandeko nanga, est-ce que boza malamu? Boni ba santé na bino. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba mazo batela kimia ezali, bino pe na côté na bino ndengeni, est-ce que boza bien? Alors faites-moi savoir si vous allez bien. Donc boko mela komela na ba commentaire, pone ba ke ba eba ngai, ba eba lingaka nga, baza malamu, et cela nga esengomi ko eba ke bandeko nanga o balinganga o batala kanga baza malamu esala kanga esengo ko ebaki bino pe boza bien parce que nga ça va nzambe ya maobateli na couple ni tout famille ni tout oza bien vraiment tout va bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup na bino nya surtout ba oyo bo disposer autant na bino pona kotala maman Elia ni tout pe pona koka maman Elia ni tout na baki allo bonjour bana bo benga ba maman bo benga ba papa émission na bino yango bandi. Prépare-nous pour le mariage ensemble suivant maman Elia ni tout la na matin ya maman Elia ni tout. Ndenge na bisaka bino toujours que émission na ngeza pona ko bebisa te kasi ezakande pona ko bongisa. Ici c'est votre deuxième maman Elia ni tout. Dans un essengo ya kwa koswana bino lelo pourquoi parce que bon te ko tele émission on a sala kilobi to sola ki moi mukie na mika ko tele se bino moi mukie ba comportement ya bande ko basi parce que na bino moi mukie ko tele comportement ya ndeko moi si oyo a héberger ki moninga na ye après avoir ko héberger moninga abandi ko panza esa ngoma beke moninga na ye bimaki na mobile na ye asuki ki kaka wana te asuki photo ya moninga na ye akina ngotina cimetière ya nécropole akiko boka photo kuna ke milimo mabe bilima boina boy ela na moninga po moninga abimaki na mobile na ye aussi longtemps que ezaki lokuta ezaki ba fausse accusation azaki ko accuser moninga na ye à tort pour makambo bande ko accuser moninga la dame elle était innocente ayebaki vraiment eloko moko te na oyo ndeko alobi détail moko na bosana ki tant on a seki bino émission. Il paraît que tant abandé ko lamba biloko ndeko wana mavero soko alambi biloko mobali ya libala abandé ko sepela mingi na biloko oyo mavero abandé ko lamba pourquoi parce que ndeko na biso aza muta négligence ndeko na biso wana mwasi wana aza mwasi avanda kateke ya lamba asoccuper vraiment na mobali moninga oyo ya héberger ki azwa ki abandé ko tuna est-ce que na koki ko lamba ya zondi malamba tant abandé ko lamba mobali abandé ko lia biloko abandé ko sepena biloko voilà place jalousie na e utaki ki ah ngamo so la lambi mobile alia ka bien te ndenge ni mopaya zo lamba mobile azo lia bien donc à partir de jalousie wana ya monde e botela ki ye motema mabe ya kozotina photo ya moninga okena ngona nécropole ko tshanga na batombo ya mama na ye ko tshanga na batombo ya banoko na ye ya ba inconnu ba lubike milima elanda moninga na ye wana abala te abota te amona sengona kati ya mokili ote. Et pourtant ça va fausse accusation mais le na yo ko vendre la wana tezeki ka pona ko tali sebilo moi muki émission auto sa kilobi ya ona ko senga na onde ko soza na mbalano ya liboso kutela mama Elia Nitu okoki ko s'abonner na Elia Nitu TV ceux qui o s'abonner ko bossa na te activer cloche de notification pour que ozala ka toujours notifier à chaque fois que émission est ko kota e betela ongonga oyeba ke émission est ke koti po okoka kotala bande ko ope botala ke émission mama Elia Nitu bokoki pe ko partager pe na batu mususu o ba mama Elia Nitu te bakoka ko ba mama Elia Nitu bakoka kotala ka ba émission na biso na bandela ka toujours que émission ça pour na obebisa te kasi ça pour na kobungisa émission na ça émission moko très éducative on est ko sona bino lelo ndeko moso abenga ebisinga mama Nitu soki na yeba ki vraiment émission na yo avant libana ngai ko faté na kina bebisa libala na ngai te ngabi pona nini abi en tout cas mama soki na yeba ko naza ko regretter. Comment est-ce que naeba ki yote ndenge ni naeba ki Elia Nitu TV te émission ya prépare-nous pour le mariage naeba ki yango te pourquoi ceux qui naeba ki émission o mama libala na nga engaki ebeba te parce que tango na ko yeba émission na yo ba tindelinga ko tindela ke tala mama Nitu na bandi ko tala depuis l'époque où c'est l'émission na mama Amazon na teli ba émission au sala na ba mama Laure Mbongo na teli ba émission au sein de maman Micheline Chabani, Nathalie Bémichel, na maman Germaine Sakombi, ngabi non, mais maman Elia Nitu, kimia kaka. Maman Elia Nitu, c'est une kimia kaka. Vous voyez kimia kaka, c'est autre chose. Maman, je suis tombée sur votre charme. Donc na sepeli na yo, na sepeli na ba émission, ngabi wow, ce qui n'a pas avant, libala na ngenge kebe bate. Maman Nitu libala lange baby ndenge nini kaka ndenge lobi ba comportement ya biso basi
naza ba genre ba basi oyo mama nalinga ki mativu nalinga bato ba mona nga ke zanga eza boye tout ça nalinga toujours donc nga quoi bato ba yebi nga ba yebi nini na fonctionner ka mama Eliane tout est-ce que fête eza na zanga raté est-ce que matanga eza na zanga raté donc attends que na ba fête to ke na ba matanga malgré tout ce qui est dans mobile nanga ezra ba volonté mobile te ezra parce que nga kaka na ucha carburant na osa boto ki ne pona lingi place nyoso makambo eza ba mona nga ke naza wana tout Paris net ba tout Paris ba mona nga ke naza wana. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le ko eleki maman Eliane tout nazala ki na ba comportement mabe oyo ba comportement oyo lobi wana yo ba comportement oyo nga nazaki nango comportement na maman Eliane ezaki kaka ceux ka to sona mobile na biso ko simba poignet oke na yo bizale nanga ezala eka bongo soka na mobile na biso papa okozo no poignet oke na yo. Pourquoi? Parce que ninka olobaka ba femme commerçante o ba ko tira mbongo ko leka mibali na ndaku bisolomo obetaki eza mwaka na ngai na fimo na za vraiment na yebi ko ninga maman Eliane to surtout ba période ezaki force ba biloko na Londres ko akoteka awa e mama tika na sali mombongo ka mombongo mwasi moko penzo kako na sima mbongo na kuma mona mobile na ngai lokola kaka boye kaka na mobile na nga bongo kaka parce que nazali mo soleki na mbongo koleka mobile na nga mama Eliane tout vraiment na longola ki esika na ye ki mobile ngani nazoki le dessus ya kitinga na sani ninga na mati et puis na mobile mo de nature alobate yebika bato balobaka mingi te mobile na nga za mobile oyo alobaka mingi te wana mama zanga soto swani nga bise porte ya polele okosimba porte kende na yo langage na ngeza laika bongo so mobile nanga te bisinga ko bimate ou bien ko tambola mina tambola te pona nini ba intel ba kendaki place wana ba intel ba kozala tala kaka ngape fona zala. À chaque fois que je contredisais mon mari nyoso ko loba fukaka ngana contredire ye kaka nazo linga mobali il faut asala kaka oyo ngana lingi ya mobali faut asala et mon mari était faible abande ko sala kaka oyo ngana bande ko linga yango ya bande ko sala asa ko sala ngote parce que linginga non na yebi ke bande ko sala ngo po je ramenais beaucoup à la maison muta simba kindako ezala ki ngai avec son petit salaire na ezala ki pona à s'occuper na ye moko aso maman ilamba na yasa makamu na ye mais o etali tout même voiture o totambola kanango ngam na somba voiture bien que na memaka na ngate ye muta memaka voiture ngam na somba Audi ekitoko tomona Audi o ngala somba. Alors maman Eliane tout oyo kine na zobetelo masolo oyo mais na minute oyo maman Eliane tout na mobali tozali susu te ngana mobali tozali susu te ngabi oboza sute abi monte na zobetelo ke na mobali na ngai tango tozalaki po sikoyo na mobali tozali susu te yango na zo regretter maman Eliane soki na yebaka yo avant soki na yebaka émission na yo olobi oza deuxième maman non tu es une bonne conseillère makambo ekomela ngai te tango sumu tuna nga elinga kita. Qu'est-ce qui s'est passé? Le col na mesena ko bisaka mobile nanga so likamboza soko lingite kende na il partait aussi hein mobile nanga bando ke no so ke ba 2 semaines na obenga ye na bondelier azonga na ndako. Donc c'était comme ça habitude de comment ki bongo soki mobile akei na zo téléphone na bondelier au moins na mobile asani azongi soki mobile akei na bondelier azongi azaka na ba 2 semaines ba 1 semaine ba 3 semaines mais malgré la zaki na bozume tala kaka moi si ataza na mbongo kasi soki aza na mobilité ezali susi ya mikolo na mikolo namoni lelo yo ke bolingo basombaka te nakolela ndenge nini ye. Maman Eliane kaka ndenge na mesana soki likambo eza oli mwasi na kita so to sona mobali bi na kita ke likambo eza ngana okita te ngana mata kaka langage ezaka soko lingite okoke na yo alabi mama nitu mobali nanga kenda 11 fois soko akei une semaine na bengi na bondeli azongi akei 2 semaines na bengi na bondeli azongi akei 3 semaines na bengi na bondeli mobali azongi 11 fois oyo mobali nanga kenda ekomelanga habitude na mesana déjà na yebike ata na sali ba okay na akosala nini akozonga nzoka nde balobi moyibi ata yibaka mukolo bakanga kaisa nini ezalaka
Cela veut dire quoi? Discussion na ndako ndenge ezalaka nde tomesana kozala ngala mobali tozo discuter ndenge ezalaka kaka mukolo moko kutu nayebisaki ye te que soko okende mukolo kutu nalobaki na ye te mama Eliane. Oh, c'était dans mes habitudes ya koyebisa mobali soko okende mais mukolo moko nayebisaki ye te tosuwanaki tobebani ndenge ezalaka kaka mobali akoti na chambre abandi kokanga biloko na ye. Mama na arrêtaki ye pete n'arrêtaki ete pona yebike ane mbo akopala ta keita na kobenga ye na kobondela osanini akozonga to mesana ki bongo mama netu mobala akangi biloko na kipepe te tango okanga biloko mama Eliane na koti na kwet na lali pongi na lali mobala akangi biloko mama Eliane netu pongi ezuye pa lali na tango etane mobala azu biloko na ye akoti na voiture akoti suna ndako azu biloko akoti na voiture mama nazotala eko na baka hi o kama ya moto nazo se rendre même pas compte que tango akenda na biloko ebele boete tango akenda mo biloko muke kaka mais akangi penza biloko me ngai na omona ngo ka te mama Eliane omona eloko te nazo mona rien omona eloko te na mona ba singa kwa atake téléphone ezata na obenga ya osani akozonga mama Eliane mobala azu biloko na voiture ngam na somba audito banota mona ngam na somba mama Eliane mobala simizela démarrer mutuka kei na kipepete na bike to suona ki makasi to suona ki peza makasi nature na ngai eza mosa mikitsaka te mama tu na mikitsaka tata na tor na komikitsa te na kofanda bona ebike na tor na komikitsa te mama mobala akenda okende mobala akenda ki mama Eliane un jour na kipete 2 jours na une semaine problème ezate namoni deuxième semaine na zu téléphone na bengi ayaminga pe bien allo na bandi ko bondela ka ndena mesana ka ozonga bien na ko ya problème ezate na ozonga lobi na zeli mobali ayete 2 jours 3 jours na zu téléphone na ebisile ki na benga ena ka nde to mesana mo mesana allo ya Pierre bongo bando kende vraiment ya kuna moyen te bon ya zo benga yo baki ko ya ozo ya kate non ma belle sœur pas de souci na ko ya ko banga te na ko ya mama une semaine on va les rater 2 semaines aya rater 3 semaines 1 mois na bi tant que na ba 1 mois ko kate 1 mois azo ya kate et comme ça ko bangisa ngai mama ili aso na bengi pa ya mbaka boya ngani ko yamba téléphone te so na bengi oui allo kolobini bona lo banini bon tuko bando kindaki tout ça na koya 1 mois 2 mois suki ya mutu bandi ko ninga na nga mama netu 2 mois 3 mois suki pe na bengi ayamba na téléphone boya ko yamba te ayambaka 4 mois 5 mois 6 mois mbala zonga asunda côté ngamu mutu komo sala mko réfléchir na bi 3 mois 4 6 mois ce qui na bengi ayamba ne kaka aboya ka ko yamba na téléphone te ayamba nga kaka 6 mois nebsenga lobi 6 mois ozoki ka nda côté ozonga ka te ayebsa bi non chaque chose a son temps likambo se kana bandera pe na suka soko kozona mobali no musoko tsana ndako tu peux le faire ngai na ozonga te nabi c'est pas vrai abi na kozonga te so za besoin voiture na yo tikela yo menga bosana ngai lapa ngai tu m'as trop fait souffrir nazaki na ki mobali te pa na yo et pas na ki mobali ezaki te tu prenais toujours la première place parce que c'est toi qui ramenais beaucoup d'argent à la maison nga lo kwa ki ne lo côté na musana nga oya mukie ndenge pe na bime pa na yo na koti libala te na mobali na kobunda na ndenge na nga nde naza boye na kokosa elo video place naza na ndako moi c'était na ndako na nga moko naza en chambre na nga na zo na futela la chambre moko les aller na kozwa pe chambre salon na minute na futela chambre na studio na ngai mobala bandi ko talisa nga mabe oza mwasi mo pesa nga respecté o gangela nga na miso ya bato o finga nga na miso ya bato abi mama Eliane
mukolo mo boye tozalaka na mobali nanga na fête yeka moto azoloba tozalaka na mobali nanga na fête mama ni tunenge ka ezalaka robika mibali na biso bazaka ya talaki na biso yo tala mo sopa binga na tali mo si pa na beta embata na fête en tout cas ba tenso penza ba talaki vraiment mobali achelo winase mobali abimi akezela na voiture nzoka ndelo kwana na sake tikala kai na motema ayebisa lobi tu pouvais tout faire mais pas me frapper devant les gens fako obetanga tana ndako na ngaki na ndima mais na miso bato eloko wana na digérer yango te ba comportement na onyo surtout ya mabe oyo nyuso za nango wana ayebisi mbongo ya bolingo te mbongo na yo pe esombelo pe liwate esombela nga pe liwate mbongo na yo pe ezaki pona kolata no bato bamona kolataka mbongo na yo oui totamu na voiture kitoko mbongo na yo futa crédit ndako oui naza d'accord mais za mbongo mote ke selela nga soki nini eyaka ke oui ozana mwasi bato bamona ka lokumu ozana mwasi mais mbongo na yo eza mbongo na yo po eza pe na makambo eselela nga te ya danger na préféré na vanda na ndako naza o nazo futela nga moko ke na vanda epai na yo betanga mbata na misu ya bato oyebi kombio imilianga po betanga mbata na misu na biso mi balete mena misu bato betanga mbata nazala humilié donc au moins tu sali 6 mois chaque jour et dimanche te 6 mois ekoki hein une année pe kokoka deuxième année pe kokoka bosa na ngai abi mama ni tunalela na lela mobala talisanga mabe atandelanga mabe na nga boye na misu mobala tandelanga mabe na nga boye na mitala na miyoka nkele na mimona bosoto mama Eliane na mimona bosoto nkele ta mobala ko talisanga mabe na nga tala yo boye tala yo boye tala yo boye mabele so mobala talisanga na mimona nkele na mimona bosoto yangwana mama Eliane tango seki émission ba comportement mama okumisi mama Alia kunobe une femme pas comme les autres okumisi mama Alia okumisi mama Lombongo okumisi mama Micheline Chabani okumisi na ba première dame na lobi et puis okumisi na mama Amida Chatier nabi mais ba comportement o mama Eliane azoba o bango bazandenge nini bazandenge nini oui na pesi exemple ya ba femme publique pour ba femme publique pour baza basi ya bato baibana so tu le comme maman Alia la maman de notre star Didi Stone Nike notre patrimoine Didi Stone la star donc avant na été non donc moi si avant na ngwende na ekibo moi si na ye oyo ka été o maman Lombongo combien de fois ba kosa mbala maman Lombongo makamu o aboti na fimo boisa boyo ko maman Lombongo eko se justifier avanda basi ya solo bango wana mama Eliane ponga pena sala mwasa solo fona sa ndeni na yebiselo kwa liboso oyo faut punir na vie na yo eza munoko na yo lolemo elelo komukie metumbaka zamba etumbaka mboka lolemo ebebisaka vie ya mutu mundela bi trop parler peut tuer Bible lobi munoko elobaka mingi sumu kaka soko zolo ba trop ba na commettre ba péché pamba parce que tu parles beaucoup même ce travail bo soko sala ezande koloba na yo bongisa elobeli na yo changer elobeli na yo sala na travail na koloba na yo nanu liboso po moto alobaka mingi amama sumo epele moto alobaka mingi azaka buka kalokuta makasi moi ça za moto charisme moi ça za moto mipesa ya respect moi ça moto loba pamba te moi ça il faut pas te faire voir na miso batute charisme là c'est que un tel avandi wana moi ça za moto te na miso batfa mona yo wana uzaka moi c'est tout à agiter aucun effet ko bando tambola ba message ko pesa ba ba moto na ba message nyonso te moi ça za bon moto moi ça za na charisme mi bali balinga baso ba na charisme moi ça za net te moi ça lobaka mingi a moi cité na yebise bongisa na elobeli na liboso et puis moi ça lobaka na douceur bongisa elobeli na yo nanu omoni chaque jour za dimanche te Bible lobi malamu za na ndako mukie eza na kimia kioza ndako moko munene zanga kimia la plupart bato bazé belé bana bandako minene bana kimia te mutana ndako munene mazanga kimia ala ndako munene abosela babengi bolingo ala ndako abosela babengi chéri
mobali abengaki sous charité, même pour lui faire l'amour, ça devient tout un problème. Mobali quand même kosala bolingote pour un comportement. Tellement mobali encaissé. Ta bona les sacré, ou là qui ne déboule quoi baninga ya olala pongi. Pour un comportement ya moi c'est tindakana et si les sakana pour ça mobali pas ya moi sinaye. Moi c'est le quoi les beaux, faut travailler na vie na yo, les comportements. Et le quoi bien yango balandaka ya mabe batikaka. Bakoki ko exemple moi c'était pour moi son alata ya kitoko. Yango wana te. Kolata kitoko est-ce que bomona bato ko ba mama Denise ko wela kolata na nani? Parce que abiki na mbongo na kolata nyoso na lingi. Maman Olive Lemba wela kolata na nani? Te abiki na mbongo. Soso le kambo mekoki na mbongo na ye. Basi muso akanisaki son alati kitoko wana ba moninga mwasi kibo mwasi yango te. Wana kibo mwasi te. So na oloba mingi na obangisa bato ngana mwasi down. Calm down. Speak slowly. Oh, you talk. Mwasa za abumote. Yon ne pseke na kosola na ona émission. Mos comme na oyebisa yo na ba na oyebisa na émission. Corriger na no langage na yo. Bisaka mobali. Ete ya pe ndeko musoza kozana mobali ka zo porte, zo poignet, olingi te kende. Mobali tangu na matoi na yo ka nyoso. Soko olingi te kende. Akobonga malembe soko asabaye yo mukolo mususu. Oyo kutu abi mukobasona ki epseki mobali te soko olingi te bima. Mais mobali ye moi bimaki na volonté. Tango bengana keke kende akendaka azongaka. Mais mukolo wana ebisaka ekutu te kende ha. Mobali moi kanga kibloka kenda ndinga kendaka azongaka te. Ete ya bino ba obozo talanga. Bino ba ba bizaleli oso so nkana mobali. Bima kende. Bino ba bosambusaka mibali. Oui, mobali atamo na voiture yo somba. Mais ça 1 plus 1 égale à 1. Uza ntina koyebisa bato te ke voiture wana kuta kitoko eza ya ngai nga mona somba uza ko dénigrer mobali na yo bato ba mona mobali na yo papier ko beta mobali mbata na miso bato ba mona mobali na yo papier ba mona mobali no sans valeur ba mona mobali no atala ti costume ndenge ni atala ti Thierry Mugler ba mona Thierry Mugler apamba na ndako kuna mwasa ko bete ba mbata na fête mwasa ko bete ba mbata moko moi ça robot te fongola la voiture pesa nga clé nanga kene makolo pesa nga fongola la voiture le ko mata na voiture nanga te ko même voiture nanga te ke makolo bo te fongola la voiture moi ça sola zaka ningi wana te moi ça zala ka maman moi c'est ba ko bomba mobile na ye ningi so so bomba ka ba ni na mapapu moi ça zaka bongo moi ça sola protéger ka mobile na ye. Avant protection ou tel banda moi c'est faut battre et abattre mi balé va protéger bana mi balé na vie na bango protection bosso ya mwana mobali za mama o aboti mama protégera moi na ye protection mi balé za moi si moi ça protégera mobali na ye battu mi balé va protégera bana mi balé na vie bango wana mama ya mobali soko boti mwana mobali faut protéger ye na moi si il faut protéger mobali na yo ezala ka bongo pona sukisa bandeko chaque jour à dimanche te chaque jour za mukolo yenga te owe koza ko sala kama be même mukolo muso ko sala mabe écoutez vie na yo ndenge moi sa zolela mobali akiya azolela mobali akiyi mobali ayebisi na kozonga te okoki no kozwa mobali muso tshana kati ya ndako ngai bo sala ngai kozeloko okoze loko meko batela libala pe ezate il faut kolinga yo mwasi faut zala ka fier ya kolobake na vandi 20 ans na libala mais 20 ans on a memi na memi le mobile na ngai kimia na memi la paix le bonheur donc au Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur al bosso eza kimia oyo memi le mobile yangonde bonheur al bosso elle basi mosusu mabala mosusu ezali. Moi, ça va vendre 30 ans, mais 30 ans, il y a calvaire, il y a souffrance. Il y a moi, ça nyoko la mobali pe a nyoko la moi si. Va vendre 30 ans, mais 30 ans, trop de mauvais souvenirs. On est à ma balate. On est à formalité kaka. Tout suite au balana.
tosi tobota bayebi ke toza mwasi na mobali na portaka kombo na otovanda kaka me na kati ya motema bolingo esila kala soit esila pa mwasi soit esila pa mobali bible pe le bato bale bayokani te batamwa nzela moko te mais lelo mabale ekoma na comment dirais-je na camouflage to camoufler ka bamona tozalaka mais nzoka en réalité elenge libala sila kala ezala sute bamama boye bakobatelaka baminoko na bino ntango osola na mobali babasola na mobali aya mokonzi ya famille olingo olinga te mobali aya mokonzi ya famille soki boke na lieu sacré bobandi rapport sexuel wana kati ya biso pour le mariage ata bosali ndenge nini bosuka mwasi na se mobali likolo ndenge nzambe asalela yango à part fantasme eza eloko mosusu mais naturel nango mwasi na se mobali likolo. L'homme est le chef de la maison. Mingi balingo yoka bongo te mbongo esomba nango libala te mbongo esomba bolingo te bolingo eza komoza naturel. Il faut ovanda babaki mobali alinganga za bato mosusu bavanda na keba est-ce que alinganga te mona 30 ans de mariage mona keba na mutu est-ce que alinganga to alinganga te alors bo batela ba minoko na bino ba mama habitude ko ebisanga mobali simba porte keba ko muso akenda ke libela ba mesela ki na ba fête bo sanga ba selfie bo komi fête pour kende fête ou ka souter pona nini mutu bando sane ba selfie aza souter mutu bando tene mo ba filtre ne longi aza souter na faute ya nani na faute na yo moko mama soko za na posa libala il faut battre la libala na yo moi ça batela ka libala même maman Sarah nzamba bande ko pese conseil ki bi misa farine na pesa ba bato na ba ko ta bino ça ina ba ngata gâteau balia et qui toujours conseil ya libala. Esther azora grâce et pas ya roi pour un comportement mabé ya reine Vachi comportement ya reine Vachi et puis ça car la reine Esther libala linga ozala Esther soko be le comportement ya reine Vachi sambela nzambe alungola ba comportement ya mabé nzamba sunga yo longola ki Vachi na kati na yo po passer ni baza ba Vachi longola ki Vachi na kati na yo la taposo ya Esther. Moi c'est à grâce à trouver qui grâce na miso ya roi pour na lelito suki wana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu amebariki tata nzambe kalosakuma nzamba mbesha bana de dépense. Partagez l'émission. Bye bye.